Yesu na ngai na beza isi twaleo okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango. Amen. Tozala mbango suite au merci 15 minutes bongo tokota na service msusu mokana nzambe sa nini ceux qui mbole ko bande kata biso mateya bandi ceux qui pète aussi cette soka pleurati basi ni biso biblia Actes des Apôtres chapitre 28 verset 1er qui nous scène de Souka number 5. Actes des Apôtres chapitre 28 verset 1er qui nous la 5e verset. Lecteur Azali. Tout c'est dans mon bambou. Actes des Apôtres, chapitre 28, 1er au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance très commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Parole de l'Éternel. Continuez, papa Gomer, s'il vous plaît. 6. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Pardon? Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Papa, non, c'est pas eux, on le bon lingala. Balbini, babongolaki maloba na bango, pe balobaki solo oyo azali nzambe. Babongolaki maloba na bango, pe balabi solo oyo azanani. Na poko lelo bato bako bongola maloba na bango na tina bina yo, bako baki solo moto oyo azan nzambe. Na kikonka ezana bato mosusu, bako benga yo nzambe a cause ya bakama minene nzambe osana bomo na yo. Bako sela yo okupa tango molai, bako zela lokola kokufa te, bamonde bako sala nini, bako bongola maloba. Pande siko zebe tula nzambe maboko makasi. Babomola ki maloba na bango, pe balobi moto oyo azana ni Nzambe. Isolo ni babeta pono eza matia na biso.
tokozala ingrate epai na Nzambe Tata oyo azokoba na kobomba biso na séjour na biso awa na province ya Congo central pe na mboka ya Kikonka vila Kikonka Zamba Zolokumu reconnaissant na apôtre Thierry Kiasala pasteur Jérôme pe très reconnaissant na pasteur José pe toza reconnaissant équipe nyonso ya missionnaire au totambo na bango Zamba Pambola Bino évangéliste Antoine Mandela évangéliste Emmanuel évangéliste Dieu merci tomoni ndeko Bobo Kasu ndeko Carmen pe ndeko Koko Demas ma caméra Zamba Lola Pambola yo tozo cité tokozala moke parce que tokoleka na mesa ya kolo elamo pe tokoleka ba service mususu na litango batangeli biso papa tangi maki toko na tonalité toko a respecter ba point na ba virgule et motiver les sous na litango batangeli biso bazo la kisa biso les solo ya apôtre Paul Thomas Paul asa apôtre Jésus-Christ oyo a travaillé ma casse un jour bato baluki baboma ye à cause ya vérité à évangile à bane côté Paul azoteya sango malamu mais ezalaki na bato basepelaki te okomona moko basouveransaki epeka te un jour Ananias akanga batinda me babeta imbata baluka baboma Paul esimba te mokolo ya liboso ya séminaire nalobaki soki bazobundisa mpona mosala Nzambe kobanga te parce que Nzambe moko akodefendre yo Thomas Paul bazoki mpo basambisa ye bamati na kati ya masuwa to bakomi na nzela basali naufrage masuwa soki esindi babengaka yango naufrage camion nde moto esalaka accident train babengaka yango nini déraillement avion babengaka yango nini crash koba teke masuwa esalaki accident baba yango naufrage ntango masuwa esali naufrage Bible lobi bakomaki na île moko bongo ezalaki na bato moko bazalaka na île wana babengi bango babarbare ntango babarbare bamoni batoma Paul basi apôtre Paul bayambi bango malamu batémoine koya na bango malamu basepeli na bango babeti liselo esengo mpo na bango ndenge mbala mosusu mpe batekaki ngonga ntango toyaki boyambi biso mpe malamu bamusu mpe bozoyeta masolo malamu mpo na biso mais tokomona na kati ya litangi oyo contradiction mpo na kolakisa biso ete moto aza kaka nani moto okoki kobeta lisolo apesi témoignage ya malamu mpo na bino yo mpe na ntango moke akoki kochange mpe témoignage bayambi bango Bible lobi lokola mbula ebetaki makasi ndenge mpe esamelaki biso mbula ebetaki makasi ntango moko malili ezalaki ndenge mpe yo na nga tozoka malili mbala mosusu Bible lobi bandeko bayambi bango na moto bapelisaki moto esika wana bapelisi moto mpo na bandeko bayetola moto puke bayoka malili te ntango bandeko oyo bazoyetola moto Thomas Paul accompagne l'oko moko na mukana Lévitique chapitre na mukana na Proverbe chapitre 26 Bible le dit quelque part Proverbe chapitre 26 verset 20 ou soit Proverbe chapitre 20 verset 26 Bible le dit faute de bois le fait c'était na kozanga bakoni moto ezosala nini ezokufa Thomas Paul atali soki na telemi te mpona ke kozwa bakoni na tia moto kokufa eza mpe na bato ebele oyo na bafamille batelemi lokola bato mpo baluka famille na ye elia misusu baza meme na mokili ya poto misusu baza meme na Kinshasa papa mosusu mpe atinda mwana na Kinshasa de façon ke aluka pour ke asala pour ke bandeko ne batanga bato mingi si bakoti na kati ya malili ya bafamille parce que mbula pauvreté beti éclairé malili bato mingi mpe si bakoti na malili ya pauvreté
pauvreté ebetaki ekreye malili bato mingi mpe si bakoti na malili na pauvreté plutôt bakoti na mbula ya échec. Pourquoi? Parce que mbula ya malili ya échec c'est nini ekangi bango ezosenga moto moko epela pour que moto achope ntoto na ye. Thomas Paul atali nakoki kotika te naza moto oyo nazotrape moto nazobénéficie. Bato mingi ntango azotala eta na libota na ye azotala lisolo ezobetama libota na ye alobi ete te naluka mpe ata na nzela na nga nzambe achange libota na nga. Mais ntango Thomas to Paul ake kozwa balokoni ya moto ake kozwa matiti to balokoni mpo tia buke moto ekufa te, Bible etalisi biso ezalaki na nyoka moko na matiti Paul amemaki. Bato mingi balokoti makoni bato mingi asi lokoni ya libala amemi yango azoya nango na libota to plate na ndako na ye pour que un jour avivre lokoni wana mais azobosana eza na vipere. Mbote na biso bato mingi esi alokoti balokoni ya moto asi balokoni amemi yango mais na kati ya balokoni wana azoyeba te ememeli ye eloko ekokanga mbala mosusu ndako na ye. Mais gloire à Dieu, Bible lobi ete ntango Paul asi vipere abwaki na kati ya moto, Bible etalisi biso chaleur elekaki makasi. Nozemisa moto moko na pokwa lelo moto nzambe ekopela makasi na esika oyo dongo chaleur ya moto wana ekosala vipere nyonso apanda na nzoto na yo. Vipere ekoki kozala nyoka kama akota na kati ya libumu na yo. Vipere ekoki kozala maladi oyo batia na nzoto eumela ntango molayi. Vipere ekoki kozala pauvreté oyo balatisa yo. Vipere ekoki kozala masque de vieillesse oyo batia na elongi na yo. Moto nzambe lelo ndenge ezopela bavipere baosala nini bakobima. Paul atie loko na moto esali te vipere asani abima parce que vipere akoya kosupporter chaleur ya moto te. Na pokwa lelo moto nyonso apanda na nzoto ndeko moko o mari de nuit o femme de nuit moto nzambe ezopela na pokwa lelo akoya kosupporter ya moto lelo histoire ba mari to ba femme de nuit ezosila na vie ya moto moko abu ezosila parce que moto nzambe kokita makasi à cause ya chaleur ya moto nzambe ekokimisa bavipere nyonso oyo bakota na kati ya bavie ya bato bato biso baolala na bandako na bango na babuku moko batikela bango sake bayeba. Alelo moto ezokende na ndako ya mama moko moto nzambe ezokende na ndako ya tata moko ezokende kotumba misala nini satana mpe bavipere bakosala nini bakobima. Paul atie lokoli na moto vipere aye akangi Paul na loboko. Bato batemonaki malamu mpona ba Paul babandi kochange lisolo babi moto oyo aza réellement mobomi ya solo justice mokili elegate ye awa vipere asali nini asui tozozela kufa. Bien aimé boyebi banyoka koleka biso mala mosusu vipere boyebi ye malamu koleka. Vipere sera piqué yo à quoi que le venez 2000 c'est trop. Je pense qu'ils ont bon. Mais quand on kangi Paul babi azo kupa eza na bato bazo sela eloko moko mabe esala manabina yo bazo sela yo olela bazo sela yo oyo kapasi bazo sela makabe beba mais bazo bosana eza na nzambe moko apesaki Paul mission aussi le temps Paul non comme na suka mission na yete moya kupa exacte moya kupa exacte parce que eza na mission oyo nzambe apesaki ye aussi longtemps comme non nzambe site na sema belé ata bandoki basingi yo ata baza 10 000 ata baza 30 000 bakosinga yo bakosimba yo te parce que nzambe aza mobateli na yo bakosala ye loko moko te. Vipere akangi Paul babandi kochange baloba babi tokotala ye
misusu basepelaka mokolo balaka babetaka bakiyekiyeki me ntango okoti na ndako ina nozobota te babi aozalaka bongo tokotala ye bazobosana na pokwa lelo eza na nzambe moko aza na bana oyo alingi akotisa na libuma mutu moko eza bandeko bazonananga na mosika eza na nzambe moko azokotisa bana na libumu moko mpona kobengisa mutu moko mama mpe lokola bamama nyonso nzambe apesa yo tola pamba te soki nzambe akesanisa tolo na ngai kosi na ndeko na ngai ya mwasi eza mpo ya melisa ngai na melisaka bachange langage bachange lisolo babi tozela eka akufa babandi kozela mpola akufa babandi kozela mpola akufa Paul peut poser afandi na ye parce que ayebaki ke aza leader aza missionnaire akoki kokufa bongo te bible elobi bazeli Paul azwi nyoka atindiki ekende kuna nyoka kiakiti na moto akufi mais Paul akufi te bazeli Paul akufa te nazoyebisa ko bakozela esheki na yo bakozela ekoya te bakochange maloba bango moko bazeli Paul akufa te bachange maloba te moto oyo aza lokola bato nyonso te moto oyo aza nzambe Paul etamita te nde babenga ye nzambe mpo babarbare me babarbare batali makambo esalmili Paul babi te moto oyo aza nzambe makambo okosala na mpi na yo makambo nzambe akosalela yo ekopuse bato meme bango bandima nzambe te balobake aza na nzambe aza moto nzambe lelo moto nyonso ozela eshaki na yo ekosimba lisoni babeta mpo na yo nabe na oumela te 15 minutes mpo tokota na losambo eza mokolo ya suka bazoloba nini mpo na vi na yo mpe bazozela nini esalamela yo oyo nzambe alobi te mpo na yo ata bato bakangi ndenge toyembaka bango bakangi kotoyo basimbisimbi kotoyo elongo na Yesu biso todusolaka parce que oyo aza kati na biso ndazotindika biso mama loko labi loboko yo na mokongo ezosala nini ezotindika biso Piper atie pene na ye na nzoto ya Paul mesali eloko moko te batia nini na kati ya nzoto na yo lelo moto ya nzambe ezopela lelo tokotina moto nzambe na bandako na biso o moto moko atika nzungu na ye o moto moko akanga libota na nzungu moko moto nzambe ndenge ezopela bato baosala nini toma Paul basili akufa kufi te abiki nana azosela eshaki ya vi na yo nana azosela liwa na yo na pokwa lelo yo koyebisa eloko te me ye moko akomprendre ke moto aza nzambe tozelaki akufa makufi na ye te oyebi ezalaka kanda moko ti motambo na zamba boye kokanga nyama lie eloko tiaki na motambo me akangami te ezalaka perte moko okokanina ata kutu ezalaki pokwa mpo mokokanina lokola moto soki nakangaki poko lelo ozo comprendre ngo baseli mpe vi ya Paul bongo mais Paul akufi te bachange moloba moko nazoloba na yo moto alokaka yo akochange maloba ye moko Paul itamudalobaki babakasa nzambe mais bango moko bandi kochange maloba babike moto aza nzambe moto alokaka yo azala mama abota yo azala tata mwasi na yo azala koko na yo azala noko azala moto akarte akochange maloba ye moko yo te moto kotinda ye yo te moto koyebisa change maloba mais nzambe na yo oyo aza kati na yo akotinda bato wana babana kotémoigne makambo oyo
oyebisa bango te mais oyo bango bazocomprendre oyebisi bango eloko te mais bacomprendre ke oza na nzambe ya nini ya solo bamabi te tomekaki esimbi te kinganja asambelaka ya solo mama songo nasambelaka ya solo mpe songo nasambelaka ya solo bakochange maloba bango moko bakochange maloba bango moko esika balokaki bazalaki bazexe ebele yesu kristo akotia bango confusion bakochange maloba bango moko bakochange maloba bango moko saki batinda bango oyebi koloka ezwaka te mwana butubutu nzembo eza te mosusu na moto bazotourne batournaka mpo na moto bazotourne ntango aye miso bamekani baforce bameki mais ntango basudukaka boye yesu asali ke makambo bakanisaki esima moto nesimi moto nati bandi kochange maloba bakozwa ntango koloka yo me kosimba yo tomi tosambela siko toza na deux tranches ya prière après prédication après prédication na prière après kopesa bafrane na koleka na mesa ya kolo elelo maladi nyonso oyo eserepetaka na vie ya moto bamaladi ancestral antivalere oyo mwana nga koyaka maladi ya ndeke basalisa esimba te lelo eza na nzambe moko aza na rendez-vous na mabele ya kikonka il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth aye mpona kopikisa lelo oyo nga bakotisanga nyoka nkao oyo batianga iwumba na libumu oyo batianga yata na moto eza na nzambe moko aye lelo kombo na yesu kristo nazarete aye mpona kopikisa nzambe na otela biso aza nzambe ya lobi te aza nzambe ya lobi wana te mais aza nzambe ya lelo lobi libela aye mpona kopikisa alinga change histoire ya lisolo ya vie ya moto moko mpe ya libota moko yesu kristo aza nzambe toki tosambela epai na nzambe towela ntango telema esika ozali moto nyonso telema tozobanda mona priere ya etanse mbala moko tala direction ndako na bino ezalaka tala direction ndako na bino yaya osekaseka nini mwana mwasi asekaseka bongo te osekaseka bongo tala direction ndako na bino ozotinda moto na direction ndako yo ozalaka ate siko futelaka ate eza mpa na bino soki eza na bavipere oyo babombama ozotinda moto ya nzambe pela na kati ya ndako na bino etumba nyoka nyonso oyo abombama na kati ya ndako tobaye na ndako tokosukisa na bandoto ozotinda moto ya nzambe tobolela komona esukisa lelo ya moto sambela moto epela sambela moto epela Yes.
Venez nyonso ya vipère ekota na nzoto nanga. Oyo memenanga maladie. Ememenanga blocage. Venez ko za masque de vieillesse. Okoba lelo esika na moto molimo mo santo. Venez ko za maladie ba kotisa na nzoto. O mion ya buto. O kiste ya buto. Okobe esika na moto zambe. To bondeli moto pela lelo ya moto. Pelisa na nzoto na yo. Nous avons déclaré Sikoyo. Moto nyonso vipère a éjecté quelque chose dans la vie na ye. Et sika Sikoyo na moto Nzambe. Moto zo tambola Sikoyo. Et donc nyonso ba tala nzoto. Malaki nyonso ba kotisa yo. Ya kindoki. Lelo ezopika ata matoyi na yo yokaka te ata oza na problème ya vision ata bato bazolanda biso libanda ya mboka oza na problème ya vision matoyi eyokaka te miso emonaka te tia loboko na matoyi tia loboko na matoyi oyo litoyi moko eyokaka te to mibale tia loboko na matoyi loboko na matoyi bato baza na problème matoyi to ya miso oza na maladi moko songo lopakala ekendaka ezongaka tia loboko na motu maladi moko ekendaka ezongaka tia loboko na motu tala nguya na Nzambe ezopesa solution Nzambe ya mission Nzambe akompanyaka ba missionnaire fongola matoyi ya bato bazoyoka te matoyi ya ndeko yoyoka Sikoyo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth miso ndeko yomona Sikoyo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth maladi elongwa na ntoto ndeko yo Sikoyo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth pika 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 Pita no boko na Nzambe. Pita. Diendeki. Bato nyonso baza ba recommandation ba docteur ya opération. Tia loboko na libumu na yo. Quelque soit comme opération. Tia loboko na libumu na yo. Oza na problème opération. Tia loboko na libumu na yo. Oza na problème kobota. Tia loboko na libumu na yo. Loboko Nzambe esembolama peso sala musala nango. Père, mon nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes libérés onction na yo na tato de toi. Onction ya Nzambe esimba esika pa problème eza na ba vie ya bato. Na kombo na Yesu Kristo. 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 Na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Nzambe asaka bo personne sa cicatrice zo sala ya mwana. Ezo salama. Koza na formule mo kangani makambo te. Na biso bato bazala misa molimo.
Ah, monsieur Fongamo mona makambo salama. Opération salama. Opération salama. Samba zo sala makambo molimo. Bazo bimisa mabango efandi na matisi na yo. Mabango efandi. Merci Saint-Esprit. Merci de beaucoup de mains. Jusqu'à 56. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Moto oyo akolia zoto nanga pe akomela makila nanga akozabo mo ya seko. Et je le ressusciterai au dernier jour. Suka. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Et là, moi, les autres, communion, les lots, les andenge et les karaté, la bakil, la bisonios. Babylon, c'est ça, bateau, parce qu'il va terminer tongo, bongo, motonnier, ça s'appelle, il va dire ça comme là. Na motonios, oyo, à Santa Raba, phénomène bizarre, dans notre naïe, à comme la paix. Vous même pas qui est pas l'examen à table. Et si malangonde tout ça va déclaration, Zambalola a commis sa macate de notre bateau. Ce qu'on a nous qui collègues à la table OT parce que tout ça qui n'a pas mal oil. Ce qui ont été na yo tété, métallique. Ce qu'on a nous qui comme le capoya à la tête. Zamba ya makoki nyonso makila na yo epesa bongo liba oyo eza nzoto na yo tika epesa vie am efandi na makila makila na oyo Yesu Kristo ngokota na vie ya moto moko moto nyonso balese eloko moko songolo na butu atana bandoto na ye aosanza yango lelo moto nyonso aza na ata pota ya mbaso à travers elamu oyo apokwa lelo azopika miracle instantané miracle ezosalama na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Bandeko bopusani oyo abateli bozozwa mbala moko. Quand nous partageons les peines, il nous donne c'est les peines de l'amitié, les peines de vie. Et Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile.
c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie. Oui, je suis l'amour. Le Seigneur nous portera par son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie. Oui, je suis l'amour. Le Seigneur nous portera par son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les peines, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les peines, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie. Oui, je suis l'amour. Le Seigneur nous portera par son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Sois le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie. Oui, je suis l'amour. Le Seigneur nous portera par son amour. Na you.
na yo nazondima lelo nazolongwa esika babomba vina ngai loba yesu kristo nazareti nguya na yo esimba nga esepisa oyo nyonso ekufa na boboye na nga puissance ya résurrection nguya lisekwa ezosekwisa mopepe ya lisekwa ezofola na kati auditoire yesu abandi kotombama na bavi ya bato bongo baproblème batandi kokita yesu abandi kotombama kindoki bafamille bandi kokita ntango ya molimo ntango yango oyo ale yesu azotombama bene longo na nga jésus-christ de Nazareth. Kombo bademo bakoka yango te protocole veillé Jésus-Christ de Nazareth. Rabashike eloko balisi okosanja yango lelo maintenant eloko baliliso ya moto ekosanta ata olia na nzela ndoto rabashe maintenant toke Jésus-Christ de Nazareth. Zamba lola azofongola azofongola basikekanga baselekanga bato eloko balesi ezokima azambalo azofongola loboko lesa wana mpona kofongola mpona kosongisela bato mpona kopesa bato oyo ebungata molai yesu aza pesa yesu akiti biso bazono libatisi ya molimo biso bazono libatisi ya molimo bazono libatisi ya molimo sheke baba raba sheke baraskanta raba baba protocole veillé
peko la bato. Bato wa miso wabi mana sama bele. Miso wabi mana kata wazaba wa cimetière. Mon pepe ya makasi ya tourbillon. Yahweh badi ya moto. Merci Seigneur. Tout c'est la dame pour l'amboula. Kolo merci. Continue à opérer ma miracle et ça bandako. Comme vous savez devant ça bandako. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. C'est la raison que moi aussi ça va quitter au téléma to si c'est biso merci de koko. Na beta isi toleranga mokuse pona koyoka. Asile kango nano okoyeba minga inango. Nazalaki nanga paye nayambi lokola mokonzi mobikisi nakomi nouvelle créature eye le bon potio naleki kati na mai naleki kati na moto mai ememi ngai te mbonge ememi ngai te